mise en péril, pour soutenir. Tout le monde a la guerre. Guerre, ce que ça, pourquoi la partie en église? Parce qu'on sous-entend que c'est la maison de Dieu. Donc il y a une protection. La maison de Dieu, il y a une paix. La maison de Dieu, il y a tout ce que l'homme a besoin. Secours, madame. Mais au nom d'une élite, d'une bouquet, moi je ne sais pas pour ça. N'a pas contre Yango. Dès que nous avons tout le monde qui a démontré, à ce que tout a fait le but de l'Axango, là c'est une Nzambe, à ce que Ndaku Nae et Kozala Ndaku Yanosam. Moins encore il y a politique, moins encore il y a mieux ce que Kozala Yango. Donc voilà ma position par rapport, il y a irruption, il y a des combattants, il y a des combattants qui dans l'église. Mais quant au pasteur, avant libre pour mettre ma propos dans les parce que les autres ont engagé Kakaye. Moi, je condamne seulement l'acte où ils allaient qui poser, l'année où ils allaient faire place aux hôtels de Balandam, place où ils ont sanctifié par rapport à l'Iloba ou Yangam. Donc, du seul chrétien vraiment, ceux qui est musulman, attends que tout le monde montre aux gens dans le roi Liébo. Au côté de là-bas, pour Mekika Kaboiba, Salo Basala Wana, et combien plus forte raison, nous qui avons la vérité, pour protéger les lieux où nous avons maintenant qui sont là. Donc, on est très prudent. Le sentiment est emporté du sauté, et moins encore d'émotion, au moins il y a une liste, ok, tout ça va n'importe quoi, pour non seulement discréditer même la cause, pour faire valoir ou toujours plaider, mais et que nous allons aussi avoir répercussions, pas même physique, mais aussi spirituelle dans la vie de la mission. Il faut faire très attention, il y a qu'on profaner lier le coup là où merci. Merci Papa Nabiso chancelier to zongi na lombango pe Papa Nabiso odompambo to pesa na oya landi eboto. Merci DCV. Moi je pense que na aucune de konangai chancelier à lobby toujours parler na mamba combattant telelo. Na pesa ki exemple par rapport à acte et salama ki ya ba combattant nandere pasteur à loba ki pona ba combattant modi ou bien silika ki ke ba chrétien ba koko sepena acte wana te. Et le tout moni même acte salami ba koti sous na même na l'église ba eko peksa même service à cette scène. Ya on a lobby que to zande na thème ya lelo. Soki okei na makambo oyo lobby ya na l'église ya nini na ko tuna na l'église c'est quoi? Lié wana to bengi église ezali nini to bana ko définir un peu to comprendre. Yana l'église mususu ezali awa place ba osala yoga. Ba sala ki feti ba bini ba malewa. Ayebini boye botandi bolobi présence nzambe eza wana. Mais non, il faut tout confondre magamba temple ya kalate na ya lelo. Nazo boya makambo to loba te. Mais tu as ko bima quand même na thème pour so batie so sujet mo comme susu to ko démontrer to loba ke église eza nini. Ya omoni be église ebele commune ko na ntina ba to benga na nini. Ba ça l'abomination. Ça veut dire que ba ko ya na place so to bengi cher. Ba ka cet esprit nzambe ndez vanda na cher wana. Faut se comprendre. Ba fukami bandi ko prier, on dit nzamba ko exaucer prier na cher. Non. Dans l'Ancien Testament, c'est l'Ancien Testament. Tu es dans le Nouveau Testament, tu es dans le Nouveau Testament. Yesu avant na kati ya mutu. Molimo nzambe vanda na kati na mutu, et non il vanda na kati église. Molimo nzambe la na kati église, te. Boko ko ya bo na bino 2000 personnes décivé. Bo sai ba prière o boko linga, soki ba disciple baza wana te, l'esprit de Dieu ko mouve te. Nga nazo bisa bino. Balobi ni église ali place o mi balé ni satu ba sangani, pe ba kokani. Basangani pe bakokani na kombo na nga na za au milieu na bango. Ngai DCV maman mise papa chancelier, papa mususu, papa kitoko sala 3-4, to sangana na Saint-Nzeta manga. Tozo former église en Nzambe. Au moins na ce sont des bâtiments ya pamba. Vous comprendre que bazi ba tie cher, ba tie ni yo mona classement na bango d'église. To bi matem te. DCV classement d'église ça magana. Yo se oyo ka na Nouveau Testament si place ba décliner église ya remarque wana. Babi Yesu andai ko lala na ba porte ne sika moko. Yo ke loko. Donc ba ko kangaye. Jida lo baki nyabi ona ko pesa baiser. Ye wana nde Yesu. Si ba yaki identique. Oso comprendre. Toke na makamsu te comment le ke l'église o ba pona okanga pasteur so ba une église ba okange facilement. Ba taka place avandi ba fleur likolo makambutu ba ye bazuye ye wana nde responsable. Bandini avandi côté na bango kuna boko kuta na pasteur te. Totika ko bima na thème ya lelo
tolobela eloko eza mabe pa ba chrétien DCV pour na mulaite eza mabe totika koya kosala ni eloko moto eza émotion papa chancelier tozoloba ce qui est biblique mama misa bake eloko moko bandini ya bere soko lingi to sonde be critique na ndenga mabe te to sonde be critique to pesa na ba verset biblique pour to la église dans le Nouveau Testament eza nini to yete tolobaka ke to bangisa batu po ba combattant basala ki ontala soki guerre ekotiko kende okota na église omona ba kokota ko beto masasi na Irak to mona ngwa ba kokota ku église ba saba massacre na kata église yo to so zongo ndenge nini eza non to comprendre loko moko to pesa valeur na liloba nzambe to pesa valeur te place obokasi molimo nzambe lala ka wana molimo nzambe esala ba miracle wana mais non Pierre nani apôtre nani Pierre atambole premier miracle na sala yango wapi c'est pas libanda temple asaka na kata église ayiko kuta mokaka tena vandi na temple na sala bambule belé abina ne loko opesa au nom de Jésus lève-toi et marche mokaka tena na telemi akoti na même temple auto obenga église wana ki Nouveau Testament église ça m'a dit déjà l'Ancien Testament akoti bat bakamo mais lelo mukolabo ndeni okoko kota oza empire natanga kala mutana ana bonsono mutana ba defa kokota na kata église te mais to comprendre la Bible DCV pour na ina suki sa koloba boy to bikisa batu bien mutako ko bikisa batu na nguya Yesu Masia c'est pas pour l'église église a place auto ya ko sanganaka et comme monde comme développer il faut bokanga yango pombule zoate tambo zoka liloba nzambe mais il y a des églises au bana moyen ya ko somba ba temple te basambela ka place oyo ba bar ezali to ebiango na LC wana place to kendaka wana na bani na ba Saint Denis wana l'église nous ezana za ba bar so basisi balongoli bakiti bato yoga bae babeti bashit na bango wana so po kebite ba malewe ye ebinami wana ale bolobi yango sanctifier wana komba nani to zonga na kata thème ya lelo to bimate po so to bimi na thème ngana kolanda muto abimi na thème to ke na ye to bimi to zongi na ye to bima na ye to zonga na ye eboto DCV eboto papa na biso Odon Pambo ya solo bandeko o bozali kolanda biso likambu tolobaki ke ba combattant ba tcheki makelele na kati na église esika baboyaki évêque mukuna ateya tomonaki bato nyonso tu ba pasteur ebele balekanaki pe balobaki ba chrétien balobaki yango babombaki te pe komaki ba discussion mingi lelo bafandi basali ba video te po baza koyoka eloko te lero bakoyoka pasteur moko dérouté bango babimi basali ba video mais sikoyo bato nyonso baza ya kolala alors na oyo esalami na église ya mama Olange tomoni balobi yango te alors est-ce que bandimi oyo basali désordre wana mbila akwei bazali ba rebelle wana ezali motuna pamba te na église soko o contredire kaka pasteur ou bien boza même langage te pasteur akwei obimi rebelle tozonga epa papa na biso mbala nkomi topesa ye lisusu maloba eboto na banzi papa na biso mbala nkomi azali vraiment tango mosusu ya kobunga tolekana na lombango to atondo na ebite so na koloba eboto na beta ye mwa libaku na ngomba meli nzaki elongwe te likambo na oloba ezaka eza pasi foti mpe ya bandeko na biso te oyo baaki kosala desordre ezala problème bayokani te to bayokani nakanisi mama Olangi aza mama mokolo soki mpe ya solo asalelaka nzambe yango nayebi te ndenge nini alingaki asolola na moninga na ye na ndako ndenge nini bandimi na ye bayebaki ke bayokani te na masolo et pourtant ntango bazalaki epa bien mabela Floris epai bakendaki koluka kozwa masolo bazalaki bango de moko aye ngambo moko atika bazalaki na 24 so na bosa intention na yebi so wana bien moko aye ngambo moko atikali na ngambo yo sikoyo ongolela ya avance omoni tozaka omoni eloko odefa ezaka apasi miyibi mibale soki bayibi koyoka no pasi te ke olanda bango sene tika bango bakokabola bien te baya oyebiso vérité na utaka oloba biloko nyonso akoyiba botika makambo wana tosikola mboka na biso malembe ke tolandaka makambo wana oboye grand maître Jésus Christ azalaki kuna
asalaki pe politique mamolangi akimi politique kobombaka bato kuna po azwaka mbongo pa Kanambe ayesu kobebisa na mwasi ya bato réputation sikoyo ya bakongolais okobeba ntango bauta kuna bayesu na bobiso bayesu na bizaleli wana mpo baya kolatisa biso biso bizaleli na biso eza kosangana non pas kopanza omoni kuna lokola ekoma nango système na miziki na biloko tu ndenge moko yango badisqualifie bango tu place moko Yesu Pilate atuni ye yo oza mokonzi ya bajuif oza roi ya bajuif andimi ka ndenge olobi omoni batika biloko wana bazonga tosangana tobongisa mboka wana eza se nzela te ya kokende tala sikoyo batrain ekomi kotutana train kutu te bavie ekomi kotutana na likolo c'est très dangereux bakretien bososola nzela nini bozokende omoni biloko ya mbwa boliaki sikoyo boluka nzela bookima matondo na zomsi malo eboto papa na biso mbala nkomi na banzi bandeko bolandi na masolo na biso ya mpoko malelo esika o tozali kokende na banzi likambo oyo ya rebel ou bien mondimi to mwasi to mobali azali rebel na banzi bandeko tozali komona ngo bandeko ebele essentiel kaka bayebisi bino ke bozala lokola bandimi ya bere mena tango okomi lokola mondimi ya bere ndenge ba pasteur bayebisaka biso tozala lokola bandimi ya bere bateyi yo okei kotala ba verset o pasteur ateyaki yo soki ezali yango te il faut ko sonde ba écriture bango mo baloba il faut ko sonde les écritures parce que les écritures parlent ndenge bango mo balobaka na tango mondima ke ya sonde ba écriture amoni makambo pasteur ateyaki yango te soki azongi kaka na église ebisi pasteur ke non oyo teyaki yango bible elobi boye oyebi eloko liboso pasteur akoyebisa ye yo nanga nani azolakisa moninga koteya yo nanga nani mutaza kolakisa moninga eloko liboso ngai nazali pasteur na yo oyo nga nayebisi yo yango wana me aza kotinda bato basonde ba écriture lere bakotala maloba oyo alobi ezali yango te pasteur mpe akolinga te oyo basonde ba écriture bazoyebisa vérité eke koma frère akokoma to sœur akokoma mutu mabe eke koma bato misusu bazali baenvoyé spécial ya diabolo baye na kati na église opo babebisa baeglise baza koyana makambo oyo nzambe alingi te barebele na liboso ekomi kaka kombo na yo na kati na église bandeko bolandi esika oyo émission na biso ezali live na bandeko bazali kokoma makambo oyo tolobaki ke bacombattant esika bapekisaki évêque mokuna ateya mokili mobimba etelemaki alors totali bandimi ya mama olange bango moko na kati na église na ye batelemi na kati na église na ye ezalaki mama na désordre mbila kwei alors ba pasteur bosala ba groupe awa ba pasteur mosusu bosambelela bandimi wana pamba te babimi ba rebelle eloko tozali koloba ya solo tokende na lopa papa na biso JP Okanda mwa mikolo ebele otika bandeko toyebi te soki ozalaki na mobembo me koya na yo lisusu na kati na radio lisolo na esengo nyonso tu nzambe apambola yo mpe apesa yo ya mingi toyoka yo oyo memeli biso bakongolais na mpoko malelo po tokola eboto papa na ngai papa DSV merci mingi na ndenge na retrouver bino lisusu lelo mais retrouver wana ezaka ya quelques jours seulement et puis na ko sala sumwa mobembo et puis na kozonga na pesi pe mbote mingi na leki na ngai yo na sepelaka mingi na yokaka ye penza mwana mayele o muto ba forme donc odon pambu et puis na pesi mama mizie nazomona wana mbote na pesi bandeko nyonso mbote bon papa ngana koyebisa bino boye makambo ya ba église wana tosito lobango bandakala surtout ba église o mususu o to utakotanga ya mama wana zakuna o ezo panza ma epandi ba famille ebele penza nazo bango polele batu na bango bazo yoka soki bako tindela nga ba malédiction soki ezalaka batinda mais jamais au nom de Jésus aussi mangaité puisque bango bazana côté ouais ça ba mafia ba pasteur mukuna en fait je m'excuse denga otanga ba komba batute mais na lobby bandeko il faut tous un esprit à discernement yo moto soko zala motema ya malamu ata ozoke na église te ozala motema ya malamu ozala mawa ya moninga na yo donc ya prochain na yo soko zala na moi
eloko ya kosalisa pour l'année prochaine ayo ezala kosalisa même matériel te même kosalisa maloba ezalaka pe ozali béni mais ba église no tuzo okende o bozo okende kuna o nakene l'église okuna ndena kozwa nani est-ce que bato wana bazaba nzambe? Moi je regrette beaucoup papa nangai papa l'air na landaka mingi ba émission mingi même atala za musika nazo landa ezosala nga mawa mingi okoyoko église okuna ba église ekomi ba polémique papa nalandaki émission no moko boye oyo lobaki ya ba église ba polémique naki musika nalandaki moyen à intervenir ezalité mais eza mawa trop bandeko na ngai ba congolais otozo landa radio lelo siko na moma oyo tozala na esprit ya bososoli boyeba place nini liloba ya nzambe penza ya solo ezali place nini magablo daloba magablo donc ligablo en pluriel donc magablo ezali bato wana bozo kende ko faire enrichir bango ya pamba bazo kosa bino et puis bako kablo bino na ba famille eko koma bokomi ko benga na bandoki mais na mboka oyo aza kuna bozo sala eloko moko te baza ko kamba biso boko sala na bino eloko moko te mais za mawa mingi papa intervention na ngaka bwa muke yangwana na vraiment ba église wana mususu eza magablo voilà papa na suki wana na banzi beglise ndenge papa na biso JP Ukanda ya talisi biso zali magablo tokolo batango mususu pe papa na biso zali na raison tango mususu pe zali na libungi bandeko bomoni ki zali na libungi kitabino bo loba libungi na ye mpamba te tomoni bato ebele na kati na basali na nzambe bazali kolakisa mituka na bango na tikala komona apôtre Jésus moko te to prophète Jésus aza kolakisa bambongo na ye ono botala ndako na tongi ono botala ekolo na pesi baba o botala bwe na yebite papa na biso Don Pambu ye muto azalaka lokola pasteur na biso na kati na radio lisolo na masolo ya sanzete mpamba te tozana ba pasteur mususu bateyaka liloba na nzambe me na kati na masolo ya sanzete pasteur Odon azali na tikala komona prophète moko te abanda kotalisa mituka na ye to ba sapatu na ye to bozwi na ye kopambwa na ye soki pe ezalaka ndenge na yango ba pasteur congolais balanda alors tokoyeba yango bien tant mususu na papa na biso Odon Pambo ye akotalisa biso ya solo bandeko na masolo na biso ndenge ezalaka tolekana na lombango esika oyo na gangaka tango nyonso tu kulutu na ngai oyo nalingaka kulutu zambwa na Joachim mobali ya mama ni ye akoteli biso aye ko bakisa ou bien aye ko tuna question et puis akotuna question pa ya nani awa tozali kolobake yo ye obakisi lokola papa na biso JP Ukanda ye alobaki toyoka pe maloba ya kulutu zambwa na Joachim soki pe yebi ba vérité nyonso l'impresario Joachim soka yebi ba vérité sur mama Olange tokoyoka ngo pe tocha matoi na biso eboto kulutu zoya yo maloba bande konyo sobote kuna bola line na sepeli kuyo kabino précisément de konanga ko Odon Pambu na banza to komala chaque fois de kombala bino nyonso kuna ntuka yenge matondo eboto na pesi bino mbote mingi na laka na mutuna moko ya kotuna na bande konyo so bola kati wana obao balandaki ba émission to sala ki lobi concernant kindo ki ezalité na insista ki ete ba prophète belé ba pasteur belé basala nzambe belé ba église na mo unique réseau est renouvelé parce que ba kotisi réalité ya kindoki na société na biso ya kobangisa bato to batango baya ko kima na ba église et puis église ngo ematingenge parce que yo muto mona ka bango yo muto matla bango na mpunda mbwa bomela biso bango bakamoto za koloba ka église mama Olange ngana ko pesa bakombo ya bato te mais na banza bino moko bobimisa ngo sur base pe ya bino te mais sur base ya makambo oyo euti koleka awa bosili komona na misu na bino question yango naza nango sikoyo bo continue kondima ete toke na église ya mama Olange parce que bandoki bazali eke ye muto akobarele biso bandoki oyo réponse na nazo zila mingi pa papa Odon à vous la peine na banzi tolekana nano epa papa na biso chancelier topesa ye maloba na masolo na biso ya mpoko malelo na sima boko yoka oyo asepeli na ko répondre motuna papa na biso chancelier topesa maloba
Papa de merci pour c'est la maloba. Bon, on a ma colinga, tout le camouko, moko to mec un peu hôtel, ça l'église, c'est quoi? Au moni, bon, la vie maman mouki libanda temte, mais moi je crois que ceux qui, nous de la bolingo na yi, les gens qui volonté na été, mais ceux qui a meka qui un peu ko agréé, idée à moutou na mabele, tant David alingaki kosalela ndako abi ke no yoza homme de guerre mwana na yo Salomon nde mutaboni na yango soki nzambe agréaki eloko wana ke basalela ye ndako na se na mabele oyo faut se poser aussi la question pourquoi nzambe acceptaki ye lokola aza na ye nzambe oyo aza partout. Il faut aussi toyeba une chose que église c'est vrai ezali nzoto ya motu nde le temple il y a aussi un lieu d'adoration où il faut pas qu'il s'il y a des montées de mission, il y a tout vendre, mais un peu coûtable. On a un problème, il y a l'église, on a vraiment l'information à maman Hollande, mais ce que moi je sais dire aujourd'hui, c'est que il est vrai que le mouvement, on a bien un mouvement, on a début des années 90, dans le bac des a existé, les a juste place où on a différentes confessions religieuses, on a dit c'est intercession, pour ça, là et tout. Et par après, tout le monde est commis d'affermissement. Comme Nazo, après, il y a un stade d'hiver, et il y a en face, il y a un stade Kamanu, après, il y a un 17e rue, par exemple. Au monde, c'est quelque chose où il dit en plein haut du dit. Bon, on a fait juger le témoignage des alliés, au moins, dérapage, il y a mis par rapport aussi à l'enseignement, surtout la servitude, aux zones. Ndeko ya mwasi soit mbali soit ndeko no contre ko na ndako bango baza vraiment muté contre yango état d'âme en boto que ça me gam tabi d'état d'âme la biso. Bon, ils sont beaucoup trop sur bazo ko mekanto ko manipuler bato beaucoup trop sur la peur de l'autre. Or Christ n'a pas enseigné ça. Christ dès le commencement, même si nous d'abord ça n'a que Judas, il a été destiné à la perdition. Donc, et là, comment côté voyez que bon la Judas Moutema, parce que dès le commencement, Azalaka conçu pour qu'il a accomplir une portion de la parole de Dieu pour le bâti que Christ il fallait qu'il accomplit. Donc, c'était ça. Donc, Judas en lui n'avait rien de repentance. Donc, à Kokaki Kobikate, il a été destiné à la perdition. Christ a bâti dès le commencement, mais il a choisi parmi les 12. Quand Christ a dit parmi les moments où Pierre a tenu à dire mais Christ n'a pas voulu dévoiler ça. Il fallait qu'une partie de la parole de Dieu soit accomplie au moment convenable. Et là, on a photoé. Si quoi? Vélo est comme une ligne. Ah, l'économe t'a canal ma botte. Ah, l'économe t'a donné la tête pour serrer la photo. Ah, tant que bateau mis que je m'en a à rater l'intégration, crédit et paille, beaucoup de paille, c'est compliqué, mais à cause que les places sont que non, X ou Y a bloqué la peut-être que je jouer mon moutier, na moral et abattre. On a un exemple moutier, moi, je n'ai pas de quand on a bon, on a des démarches pour la correction. Et là, ma pasteur Morobo, pasteur Wana, bon, avec juste des informations que nous avons en bas là. Avec sa douceur, Ndengezawa, on peut s'en veste au Nati, où il y a des bijoux dans le haut, au sein de la Bible, il y a $50. Après, il y a un bon de la yo, amené aussi la tour au voyage. Quand on va dire pas bon. Pasteur Wana, ayebi na nous niveau nous ba démarche za na niveau photo A. Ba région on a dans ko zo na ministère ya immigration évité. Vous comprenez? Mais avant mais quand fait ko jouer sur moral ya faire et quand ça mo qui manipulable à manipuler à faire ba bloc wana nyo. Ba bloc wana ndé soki mutu
disons, na discernement tenda ko za facilement manipuler. Ba blon qu'on a photo to na wo za ba dérive, ba dérapage mais et le moteur ba ke papa de ce qu'on fukawa. Na taille Christ internet c'est la quitté. Na taille Christ télévision c'est la quitté. Moi je crois que ce qui ba matériel nous autres za dans le la communication. Ce que za qui na taille Christ je ne doute pas que l'apôtre va utiliser des moyens autres pour que va mettre un peu comprendre la vérité. Donc voilà, modernité certes, mais la temps où on a belé banalité et puis ma belé salama papa DSV. Bible on a des comment c'est ça fait 3 ans. Mais Bible là basé ici c'est essentiel comment il y a un peu de mais il y a beaucoup trop de choses où salama pour éviter. Mais on a même les apôtres na ensemble. Peut-être à révéler un jour. Mais tout ce qui est à la base que, au nom de la vérité, doit manipuler Batu. Tout s'inquiéter, c'est bas, je ne sais pas, mon qu'on a fait dans mon mais, qu'on a appelé dans le jugement. Il y a un jour, quand on enlève au Salama, pasteur, prophète, évêque, bishop, je sais quoi, comatateur, pour le monde à Baro, pourquoi parce que nous sommes à Baro, et ça ne donne encore la zone de la barotte. Et puis appel, nous, vraiment appel, mais parce que, entre guillemets, si nous sommes un peu économique et zali, les autres s'imposer, il y a mon que, nous l'église, nous les à la guerre. Donc ça, très attention à la toile, on a beaucoup trop de discernement, il y a qu'on y a un peu séparer la vérité et la manipulation. Dans ce qui n'en a, merci. Merci et papa Nabiso chancelier na maloba ozali koloba na banzi ba pasteur ebele ba komiko manipuler bandimi na kati na église pe surtout ba pasteur à Kinshasa bandeko oyo bazalaki na ba bana na bango spirituel na kati na Kinshasa bana wana ba voyager ba ya poto mama nanga ba pasteur wana bandoto na ba vision ekomaka kepa ya bana wana ya basi na mabala na bango bana wana ya basi ekoma eloko nyosu tuli kabo zomi na moko esengeli azongisa kepa ya pasteur na Kinshasa zomi na moko esengeli azongisa kepa ya pasteur na Kinshasa kuna ya solo bandeko lelo ezali mwa pasi opesi mbwa boy toleka ne pa papa na biso odom pambu topesa Yesu maloba eboto. Merci DSV. Moi je pense que na sepeli na intervention ya papa na biso chancelier papa za moi la komela na question po ekimi tellement bat bazoloba tantôt mona question ekimi papa chancelier a suksi intervention ya loba ke to linga mingi koyeba soki ezali vérité ou ezali manipulation. Soki to zonga thème na biso ya lelo ngape na tunaki même question to za na kati ya vérité ou bien to triquer vérité lokola papa mukuna ayaki koloba ke a maudire ba combattant lokola même acte et salam na kati ya église. Je pense que soki mwana na yo ya na mwana ya voisin opeksa mwana na yo kende ko saka na quelque part Alexa air tant bazo zonga bango mibale. Je pense pas que Robert mwana voisin kolega mwana parce que mwana ote. Alors acte o salami batwa koza la penda puni sévèrement. Ce sont des chrétiens qui va se rebeller contre baninga na bon parce que ba yebi vérité. Ils allaient ba combattant te. Nazo ba te que acte ba combattant ba salaki biso tozalaki ne sengona yango. Mais pas nanga na vandela ki loko ya matoyo yo kakate ebeta ma afini. Tant ça dit que boya te na poto bino boye. Mais boyoka ki message que to ba boyi bino boya so bo betami ngana ko sepela parce que boboyi ko yoka. Na bite na tindi ba sala acte wana. Oui, même si vous avez une justice en Zambie, vous avez une justice et DSV. Nous avons qui bino taba combattre bazumi kwa bi, to yebi saki bino ou pas. Pe ba lobi sous combien des églises biso leki awa, to yeba ina ba passer ba vanda awa, ba sangana kwa to poto to ya ozwa micro te. Bino basi mutunde yo nde mto kansa na sentiment na yo kati likambu na place en Zambie. Non, to keba na justice en Zambie. Parce que ba pasteur ko pe ba combattre ba sala prier ba bagini. Ce qui pasteur mukuna ali ata infranté ya batwana ya gouvernement en place ye peut te maudire ye ba prière salama ki wana alors comme sikoyo juste azala nani injuste azala confondu c'est ça le problème
tant to senga la justice en Zambie to keba na makambo to lobaka po nzamba zo mona lokola ndenge yo zo mona te yo monta acte salami mais pourquoi acte wana moi je ne crois pas que David a outi na forêt parce que zo boko la ba nyama na ye aye na kati ya champ de bataille au bamba zalaki amoni Goliath a telemeli ba Philistin ba telemeli bango David a baité no ke na ngambo ba Goliath ke tala so bazan ndenge nini boy na boy ayi moto na nzambe abomaki siko liwa wana tant to diki ko boma moninga no te na liwa oyo ba bomaki Goliath eza ko kokana to ba ko tala biloko na sika nango je pense que ngana li chrétien mundi mabere desi vendenga na zaboye soki passer nanga ateinga makambo ya ngote nazongi na ndaku lobi nazongela kaye que non justifier na loko lobaki na komaki yango na tali na bible ya bongo te ngoki loba nini do passer neti poso zu mundi loko langa ozana problème sérieux il faut nzamba tchaka toujours à l'écoute pour ba ko expliquer nga makomi oyo te yaka parce que tant que tenga nga na okoma na kaye que quand l'église est belé desi faut moi so ba chrétien ba koma ba kaye na so comme matin non ba verset 8 ans na ko zonga na ndi ko tala introduction na développement na op conclusion na ngindenge ni so na moni faute na ko zonga pano na ebisi eboy na boy na ko beta lisomo amuke pardon za mulaite parce que moi azote ya lobi bandeko boyebi no way abandi ko belela boya ko kota nzamba ko mokili boya ko kota wa c'est quel développement na bible na Genèse ne bandela est-ce que ça bongo yo bakisi go longoli nzamba linga bongo mukila moni ke Noé a trouvé Noé juste alors bi bona sauver na famille na ipona ke de bandela mukili Noé a ke les sous banda sous ko évangéliser mais tout comment ko changer makambo te ndeko na ngai chancelier lobini abi top meka un jour to lobela makambo etali temple mais ngana lobane boy je pense que tant que ça la église au lobango c'est trop difficile ba ke ba pasteur ba sali temple parce qu'il y a pesa ki exemple mo quoi na lobaki ke na kata poto pe kaka DCV bozana biso so na kata conférence papa nanga Jean-Pierre Okanda e na ngai na lingaka alobaki loko mo quoi DCV miko ya DCV ça moi retour please alobaki lo moins important le bibo alobi ba mangoma mususu oya mabebo zukaka place nini o bino bo okende ko sangana mais biso lele comment kende na ba église ebele tout na doctrine na bino zani vision na bino église yani ayebite na sadeka na kata église wana pe tant de lobi likambu ya ba église na pesa ki exemple déjà soki okei awa tana vous pertali kende tout na nani asomba déjà église salango temple na poto ça le bon ba kenda ko zwana ya lisala ba païen osoko pe peste comme kokoma soki okei na basala na babunda batai kondo bamswa sala ba incantation wana yo akozo ba 4 du temps na potel lo banzambe eza temple mais temple oyo yeso alobaki oyo David a prometaka nzambe obaki Salomon ko salango pourquoi David a promettre mais nzambe abi yote Salomon pourquoi okolo ko sanga pourquoi donc ils na tina temple wana ezalaki ancien testament à cette époque nzambe andaki ko s'exercer na ba prophète andaki ko tel sama na mutu moko mais to confondre yango te na nouveau testament te ko benga église locale pe na développement ya monde ndenge zo kende ko koma église o sala yango bo sala na maka boy non to confondre biloko wana te Salomon salaka temple po na kokumisa nzambe bat bakotaka boy na boy mais lindenge monte na église lelo la promesse faite à Dieu Dieu alobi yote mto sala yango Salomon mto sala yango tant Salomon asali yango et yaki na marque oya salelaki yango pe nzamba yabaki le pourquoi c'est l'ancien testament mais pour na okende rapide papa Zambwana atunaki eloko moko pe DCV mkolo kolinga meka ko cha sujet wana église to meka ko développer to meka ko sola sur likambo yo papa Zambwana lobi alobi nanga abi soki mama olangi soki to ko kende église mama olangi il faut au confesser to kende po alongola kindoki moi je pense que to mélanger makambo beleti je pense que les to na thème ya kindoki te pour lobi nzala kité mais les problèmes ezali boy so muta ababi okomona nzete na ba fruit na yango babi nzete za ko produit te ba kokata yango mama olangi yana bato ebele basali ba témoignage to ko comprendre que avant na doctrine moko oya ye moko ba kindoki ezalaka pour atrouver kinini atrouver ki faiblesse moko na mitu ya bato ba congolais qui soko parler pour na kindoki okozwaye facilement akokota père
mais yango lingo bateke kindoki ezalité na boyi na kumba maneloko wana pour boya bimisanga na kata thème. Alors loko na osuki ça eza boye décider. Je pense que conscience ya mutu il faut esalape quand même. Soki olingi ozala chrétien ya malonga lukaka ozala pe un peu juste. Ba parole o ya ko grimacer baninga na yo o ba yebi lilobate ou bien o bazana kata église eza mabe mingi. Ngai na linga mingi ko yekola un peu juste, nazala un peu juste. Ya on a lobaka mingi vraiment soki atien ça mai pa ba combattant naza ko zonisa. Na lingi ba passer ba punir pe bana na nzambe. C'est pas que vous punir ba combattant parce que ba incirconcis selon bilan. Et bon na bana o ya nzambe bozo ba ke diable ameki ko tenter biso ameki ko envoûter biso ko trouble ko tanaka nzambe. On est comme une manipulation boza ko masquer quelque chose. Ngana meka mingi na conscience tanga ko ekola vérité na meka mingi ko tambola pe atana ko kokango te mena yekola ko katalika na sembo. Injustice ezalate même acte ba combattre ba sali même acte les zones l'église. Et nzambe soka sali yango lelo alinga te ya biso quelque chose na sima makambo. Alors ba pasteur ba sala pe na sonité ya kozonga koloba même chose au balobaki na bana ya nani baloba ngo pe pona ko succès ezali plus ezali biso mutoko za la pini ke ba combattant parce que yo yebi liloba mais au bout qui ngalo kwa juge a yebi liloba mais asali fraude na kati ya makamba justice ya sala akozambano e boto décider na zone simalo e boto papa na biso Odon Mpambo na intervention kitoko tokene na pa mama na biso mise toyoka eli susu pamba te olandi maloba ya bandeko osana maloba. Papa Desfe e boto toza kolanda yo eza la point moko papa odopa oti kolobelango awa lilobi nzambe akojuge biso selon ndenge na biso tozali akojuge biso bato zwi liloba selon liloba akojuge pe bapagano selon vi na bango ya kipagano ndenge bazali po yazali nzambe ye mta akojuge biso nyonso tu mais yo soki yo pasteur na kati ya bible natikali komona te Jésus-Christ à maudire moto. En tout cas, c'est totalement bien na monité. Et pas moi na monaki Jésus-Christ a maudire nzete, hein, ya figue. Mais moto comme tel, même ba o ba kota ki na kati na ye ba légion ba fada ki na kati na ye. Jésus-Christ a maudire yete. A prononcer jamais ba parole de malédiction contre la personne motoboé. Et ça la maté. Kaka na nzete nde. Mais est-ce que comme ça peut exemple était pour ceux qui te comme bandimi ya béré tozo en évangile ngai ko pasteur ngala ko juger pasteur peut-être kaka ndenge ya zo tambola ndenge na otala ndenge Jésus a tambola ki ndenge pe na otala pe pasteur a tambola pour ngai na benga mina landa Jésus-Christ vi na ye ngai ba benga chrétien na benga mina talakisa oh Jésus-Christ azalaki et ceux qui yo pasteur otemi liboso na ngai oza ko lakisa ngai que au somba ce qui voiture, ce qui ndako, ce qui nini. En tout cas, pardon pour l'évangile à Jésus. Tout le monde qui ndenge ya tambolaki, ce qui passe au magi ndako, ce qui passe au magi voiture, ce qui passe au magi costume. Nous surtout na kati kuna tokomona yango. Na zongi sino malaba pas déçu. Merci maman na biso mise na banzi na kati na radio lisolo ba mama ya bwanya ya mayele lokola yo ba zalaka mingi te mpamba te na ba intervention ya kitoko boye na banzi olobi bien que Jésus-Christ a lakela kikaka mabe na nzete oya figuier mpamba te ezalaki kobota te mais lelo tozali komona ba pasteur belé to bengi bazana ba kombe belé ba apôtre ba bishop ba prophète ba évêque bato ebele ba docteur ba nani bazali kolakela bato mabe ko simba lisu na nzambe te ko priele bato mabe ko kamwa soki moko nkolo Yesu alakelaki mutu mabe te oye komi nini toleka nano pe papa na biso mbala nkomi nde tokozonga pe papa na biso jipe ukanda matondo pona wana en tout cas sujet namoni nini ezongelanga na éviter cette pona wana na sujet ndenge ezali ndenge penza ya kobalancer ko évoluer yango eza te parce que osenga kokota mingi alors soki tokoti mingi namoni bandeko mosusu bakoma tokomi libanda ya sujet omoni problème oyo ezali éducation ya mabe oyo ezali na kati na biso nde komo pousser biso na biloko oyo ndenge papa na ngai chancelier alobaki et wana ezalaki église même pas bon d'habitude biloko yango nyonso ebandaka ndenge wana
ata frère Patrice abandaka na biloko wana lelo akomi pasteur tonde ni na éviter de ezaka nzela biloko yango ekendaka mpona ngai mpo okanga biloko wana nyonso mpo ezalaka mpe na mutu te eza na mokila te me etiaka kaka désordre etiaka désordre ndenge nini biloko wana ya mike nyonso ebele na bamvula oyo yango esala na mokili eproduise eloko te ka makele na bakartier makele na makambo tu du ekozala bien mingi bosala émission moko juste tolobela makambo oyo lokola pe na sepeli nde bokomi na système ya bible na pointe comme ça tokende na bible yango toyeba makambo yango wana oyo ya kozelaka na foi soki eza ya solo to eza ya lokuta to ezalaka par ignorance ou comment mpo nga nao namona na ngai bandimi te nga nalingaka basosoli lokola bokomi basosoli sikoyo wana tokende nzela moko mpo toyeba kolongola eloko ya kokabola oyo bakombatant oyo bakretien oyo boye me bango nyonso baza na mboka moko bapaster mpe balobi biso tobundelaka mboka bakombatant mpe baye babundelaka mboka ezaka mobulu na okomprendre te bososola malamu makambo osala na oloba boye nao namona te mwana na yo oza na mapa lipa moko ya pistolet oyo ya covadis ya 12e ri mwana na yo na mwana moninga baza wana mwana na yo aleli nzala na mwana moninga kamati pistolet opesi na mwana moninga otiki ya yo nzala nao namona eloko wana te alors yango wana acte oyo esalemi na problème oyo bakobimisa yango jamais bakoambelire yango bakoya nango masolo ebele mais il y aura un bon jour tokoyeba mpenza vérité soki bandimi wana bayaki mpo na likambo ya séparation to bandimi wana bayaki mpo na likambo ya mobulu ndenge mama olangi aza kosupporte kanambe na mboka mpona sikoyo tozwi yango wana media toyebi kaka media makambo ndenge esalaka lisolo eza mosusu ntango ekee na editing ntango ekee na préparation balongoli makambo batia bien mpo baprésente na bato du na bapaster nyonso mpona ngai na oloba boye botika bosangana bino nyonso liboke moko soki bosangani liboke moko lokola ekomi makambo ya kotala na kati ya bible oyo balobi boye tosala yango nde balobi ekozala bien ekotambola bien epuis bino nyonso boyokana mutu moko talobaka ke oyo ligablo na nga oyo sikisa ligablo na ngai mosusu eza na Lille mosusu eza na Nantes mosusu eza na Annecy mosusu eza se non nyonso bolobaka eza ndako ya Christ lokola yango eza ndako ya Christ bakristo bakomi boni de bantikrist ekomi kaka bino alo bosangisa eloko wana donc so na bosangisa cela veut dire botiaka mbongo na kesi moko bongo boyeba ndenge ya kokabola mbongo wana makambo oyo ekosila ya kokabola bakombata na bakretien alo makambo na bino bobombi ya bato mosusu bobimisi poisa or ya bino kutu eza plus pire ya mabe ezoboma matondo nazongisi maloko eboto papa na biso mbala nkomi na banzi eloko oyo papa na biso asili koloba ke na banzi soko zali na lipa okowelela kopesa mwana oya yo ke ya moninga tomoni vraiment ke makambo ya l'église de réveil babombi ya bana oya bango oyo basali trouble na kati na église ya mama Olange désordre dans mbila kwei babombi mais lokola ba combattant biso ba résistant ba combattant tozali ba nzete ba nyama bozalaka na posa biso to kufa ya solo ya biso nde ebimaka na libanda pona kotia mokili mobimbake baza ba voyou baza batu o bayokaka te batu bameli bangi bolobi mpe ba pasteur ebele bakobima na ba video kosala batak bango na bango mais oya mama Olange est-ce que bomoni pasteur moko asali video to abimi ou bien batu lobi rien mais oya ba combattant okomona ndenge babimi ebele alors bandeko ete ya biso nyonso tu mwana na yo na mwana ya moninga nani okopesa lipa biso ba combattant tozali batu pamba toleka nano epa ya papa na biso JP Ukanda bolimbisi papa na biso JP Ukanda zala mwa muke topesa mama na biso apesa nano mpoke na ye na sima tokene pa ya papa na biso JP Ukanda mama na biso mama Feza
oyo tokoyamba na 20h30 na émission ya lelo toyoka yo intervention na yo oye nango oye kolongola to oye kobakisa eboto papa na nga dena sur futu vraiment nzamba pambola oyo émission ya lelo thème kitoko vraiment makasi nga ina tseki bino déjà nga pona kota iko vraiment thème wana ebalusanga motema ematisanga mpenza basuki ya mutu wana mangu na koti po naka tete mongongo mpe kota na kati ya fichier oyo vraiment nalandi émission na thème yango opesaki nalandi vraiment bandeko nyonso tu ndenge baintervenir namoni surtout oyo elobami mingi eza sujet ya évêque Bukuna ndenge atelemilaki bacombattant na ndenge ekomaki likambo ya bataki ndako ya nzambe epuis na ndenge mpe bandeko mosusu badéveloppe kokota na ndako ya nzambe kobebisa depuis même ancien testament mpe na nouveau testament bon nouveau testament nde nayebi mpenza te verset yango epo apesa ngai ndeko oyo alobaki wana ya nouveau testament esika wapi batelemelaki ndako na nzambe parce que nga mpona nga personnellement nayebi ke jésus oyo na bapotre batikaki bâtiment moko te donc wana eza sikoyo sujet moko vraiment ya kodébattre yango mpenza très bien parce que bâtiment vraiment comme tel l'église même à Jérusalem les maisons mères tout le monde a fait bâtiment te bakoma apôtre Paul Pierre mais bon mokili nde esali yango je pense que papa Diana sujet oyo memi eza sujet moko très important mpe ezali ebimisi makambo ebele elobami ya ebele awa na kati ya émission oyo nalandi intervention ya mutu moko na moko vraiment soki kaka tofandeli kaka mpona kote etali bachrétien donc wana mpenza papa Diana okopesanga kaka mwa 10 minutes ya kolimbola yango très bien premièrement na basujet to elobami awa nakozwa quelques points premier point nakoki koloba attitude ya évêque Mukuna oyo je dis bien naza korespecter en tant que mosali na nzambe wasala travail na ye minene na mboka Congo mais que je condamne complètement au nom de la foi qui nous unit tous en Jésus-Christ. Attitude wana ezali vraiment donc babenga yango ya ko reprocher ya ko condamner yango kezali ezalaka bongo te biso totanga ba Biblia wana elobita odo pambu ndenge ya lobi aza chrétien de béret chaque jour examiner les écritures pour voir ce que l'on disait était exact donc ko oyo pa sali na nzambe baza ko lobela biso na kati na ba mangomba pour la motion d'andako bien pour la somme kabalo de la ville exact attitude wana balobi ke batelema la kindako ensemble moi je pense que étant combattant aussi pour ngape na telema na kabombo na biso na ko tolérer eloko wana le bama bien je pense que sujet ce qui est fan ça le bama to zongo pe même tato le mbapete jusqu'à ce que ndenge balobaka de choc des idées jaillit la lumière et kobima nous tout à comprendre premier point quel reproche-t-on face à l'attitude de combattant ndenge bakotaki na ndako wana bango basi balobaki détail ya likambo ndenge elekaki je pense que tant tozoloba makambo même bango bapasteur bakala likambo oyo bajuge yango selon la justice de Dieu soki bazwa kojuge makambo oyo avec partialité oyo azwi part na ye parce que ayebi ke lokwa naliaka kote oyo na lokoso ya mbongo ebele bakoyisani nango il faut luka défendre eloko wana ezali mabe mpo nzambe akofrappe très fort très fort surtout ba oyo bayebi vérité mais baza kotuba kokunda yango Dieu va frapper nzambe akofrappe parce que biso toyebi ke bacombattant ya France badétaillaki ke balobaka yango bapasteur ya Kinshasa compte tenu ya catastrophe humanitaire oyo esabate na mboka compte tenu ya bajugement nyonso tu esalemi même na international badénoncer même certains agresseurs mais bagresseurs yango il semble que baza kozala acclamé epai na bango bapasteur ezali sens ya irresponsabilité na bango nde bamoni ke maintenant nzala pasi kokufa bato bazokunda viva bazokufa indifférence totale na baéglise baperdre oyo babengi na kombo ya fibre humanitaire bonzambe oyo kaka miséricorde ezali te obe mbongo obe di me bato bakokufa koto ya este eloko wana écœuré bacombattant yango balobaki que alors lokola bayaka wa po basalela bango bacotisation appel de fonds qui veut bâtir l'hôtel bapesi bambongo ekei basongi mais travail au vrai sens du mot nzambe aza korekomande na basali na nzambe ezali te balobi baya lisusu awati ntango anosolela samaka nayebi te soki basali yango ya kuna balandaka
information ya Congo mikili balandaka information ya diaspora mais ezali pe recommandation to sengi na bango suivre les mouvements à partir de Congo mikili radiolisolo.com balanda mouvement ya diaspora pour comprendre qui réclame la diaspora ce qui ezali déjà incompréhension yango soko tabiloko nyonso évêque mukuna alobi bakoti na ndako na Nzambe lokola basili ndako na Nzambe donc wana ba chrétien surtout ba se sensibiliser ba prier pour ba maudire mais non na kosenga na ba chrétien balandela d'abord le kangwana ezali lokuta te mais ezali incompréhension c'est-à-dire quoi bango bayaka po bayoki kaye kosala séminaire ye azali président du Paris ya basala Nzambe tout ce qui veut dire de tout ya Congo position na ye face à galère, ma viol, n'a pas tellement vivant, ma millions de morts, Esther Azabuna na Congo te. Esther Azalité, parce que l'extermination toujours compté dans le nombre de morts. Ba telle de position oyo, ba koki ko bata un mot, ba koki ko sensibiliser ba chrétien. Ba lobi cité du ciel, ya saboni lola. Na se ya mabelo za na passeport comment congolais mboka nezo kufa, nyozo la sabolingo na yo epa ya nani. Nzambo ozo mona te. Soki on a kisi bolingo na pas ya moto ozomona te bolingo na ye pas na Nzambe ezali wapi lokuta bonzambe na bango tokotalela bango point d'interrogation parce que la véritable foi compatit mais il n'y a pas compassion faire part na souffrance ya moto ezali te na kati na ba chrétien wana eloko ya liboso tokolobake ba attaquer église ba toucher église parce que il y a église soki balobi église avec grand E ezali koloba ensemble de corps du Christ, c'est-à-dire ensemble de tous les chrétiens. Nani chrétien oya koyebisa ngai ke ba betaki ngai ba tika Bible ba beti na makofi. Bongo biso no surtout to telemela likambo to ngai de biso na telemela. Ba beti ba chrétien te. Église o muku na zolo bezani. Bâtiment soki mete na bango atika ka bâtiment te. Bango bazokanisa bâtiment wana ko matalola e ko tika na se. Bango balobi clairement baye bafandi na se balobi na bango bose l'un de leurs diacres ya église wana akita ateki secret abi bofandi awa muku na bapese miko ya te uyaki po bopesa bomata baloba tiango na bentefu na bango ndi babi abo baseki toute na attitude déjà ya diacre wana kabitala bango na bango bafundana yango le bamati bakota basala des autres te babotola ye micro ate. Je pense que pour un roi de Dieu, ce qu'a dit que Nda ya Nzambe molimo na ntango tondi, tango ako botola ye. Ce qui attitude na ki mabe, ndenge to mona ba prophète aka. Na si mutana mboko nete kanga ba ye. To alaka bima kibeka. Mais eloko te ala la bien ala mbaka bien. Donc nous le backer, bango tango balobi ke batela bi l'église. De quelle église motu na bango parle-t-on? Église ya bâtiment, babuka ki bâtiment wana, ba panza ki bakit, ba botoli mukuna micro. Ou bien l'évêque. Il pouvait dire, étant donné homme de Dieu, un homme de Dieu face appel à la miséricorde et puis compassion. Comprendre que malgré ma manquer de respect, demander aussi, mais oh, il m'a cabouné, pour aux informations, pour comprendre, ou analyser, mais il y a la déclaration. Je pense que bâtiment, bakoki kokota, babouki, nous avons d'un côté le bâtiment. Ngai musala oya kolobaka dit que non je suis contre à compte après ça ngai verset to koniciter la version to kosombe émission ya sur futu et comme il y a biso mibale après ça ngai ni parce que je vais vous dire quelque chose je suis chrétien je suis évangéliste par vocation bon ça en fait moi tanga maboko na mutu mais ils ont confirmé mon appel donc tiens moi entre parenthèses mais ce qui a ya côté lobi non maman au possible ça verset après verset exact verset tout quand ngai na tanga bible na mutu mo bimati tongo na mona ngo exact parce que ce qui va le dire, quand est-ce que nous avons maudit, tu vas le baquet, tout blâmer. Nous avons la Bible, et ça, nous avons comme on a filet, il mène, va blasphémer, va finir Nzambe, va minimiser mon salaire Nzambe, va minimiser, va blasphémer, va finir Nzambe. Et va reconnaître que va ça Nzambe, va ça la moussa, va librement, tout ça, va belé, awa, va teya, awa, va bonde to limité. Nous avons le sika wa va côté, la balle qui la va bêta. Yesu mwana na Nzambe maître na bango bapekisaka na Samaria te ya te balukeli hôtel akende kolala batu baboyi babi Yesu akolala te po azokende na Jérusalem biso na bango toyoka na te akozwa hôtel te azaki ndako kolala na Samarie de son passage à Jérusalem
Quelle était l'attitude de Oyo animer l'esprit à ma bé? Même les apôtres au Pierre, au Paul, pas qu'on peut faillible. Parce que parce que l'attitude nous sous paye à quand on est au monde n'a pas effet qui bouille, n'a pas ça la dame de sous-soir. Donc, Bango va le dire sur le cas, va pimer lui hôtel. Tomber la moto, et quitter la Bango, et tout le Bango, surtout la Samarie. Yesouana le bel Bango, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Moi, je ne suis pas venu perdre des âmes, mais je suis venu pour sauver. Malamoko ba liaki leçon là-bas. Depuis quand apôtre évêque a colobé la bango ba la kira ba combattant ma bé pour ba botelier micro. Mais non, il y a ça il y a crachat. Ba bois qu'il est déjà crachat le lot. A ça il y a bata. Pour Yesu ba bois qu'il est ba crachat. A Seigneur il va passer vinaigre, mais il a intercédé pour le coupable. Alors il père, pardonne les gars, mais ça c'est ce qu'ils font. Toi quand vous t'es pas l'évêque qui vous miséricorde de on va le sabi, on a une administration. Basala qui est là comme ma bête, basala qui est là comme d'aki na droit il y a révolution bani pour ça na kata diaspora. Bango le là, basala ce qu'on que le nzambe te to yemi pété parce que biso côté to so zaki ba message na bato belé, oyo la tawo e côté les mais bango bazui, bazo mona que tout va bien. Et taliban. Ngai pour na na lobby si je les administrations. Mukuna va nous donner les versets de quel droit passage les autres replier makambo ya lobby. Et ça n'a rapporté. Oyo ba modisaka bango ba filmer na ba filette ba belisaka ba kombo nzambe. Il y a de ces gens qui seront livrés à Satan na makambo. Oyo bazako injurier, blasphémer la personne même de Yoshua. Parce que tant que vous savez ngo à cause de ça qui sont des taxes. Qui es-tu pour résister contre le pouvoir? Wana ni bango ba kokelo. Mais oyo bango ba telemela qui va passer wana te l'église wana, ba beta qui va chrétien wana te, ba panza qui va kitité. Ils ont été pacifiques. Et pour mériter la malédiction, on a dit, bah, qu'on violer ma coco, on n'a pas dit, bah, qu'on l'a qu'elle va, on a terre, on a aussi ma coco, à Kanga Mambaramoko. On a bamondé bénédiction. Na moutazo boma, bénédiction. Moutazo pour tolérer, bah, violer celle de Congo, bénédiction. Les combattants malédiction, faux débat. Moutouana, donc, Ndengazawana, aucun des combattants ne sera touché pour que les anambo, les alliés cupidité. Et quand tu vas a beaucoup à nous autres, il y a un peu de mal. Mais tu vas parce que nous sommes tous dans la même foi, même Seigneur, même mon sang, même parole de tout temps. Donc, pour nous, nous avons des faux débats. Nous avons commencé à lobby, les chrétiens zéro bakota qui, voilà, je pense que nous avons lobby, les chrétiens zéro bakota qui, pour calater ton côté là-bas. Est-ce que tu as côté là-bas individu, tu as côté la foi chrétienne? Ce que c'est la foi chrétienne, je leur dis, vous ne sortirez pas de ces complots besoin de la Bokota. Parce que la foi chrétienne a été menacée depuis que le christianisme existe. Nous avons gâté, l'empereur Néron, Merci, Maman Biso, Feza, au Pasole Libiso, Mpoke, na.